Bonjour, bonsoir, Nabalandia 3 Exact Production TV. Bonjour. Naba abonné Nabiso, Naba non abonné. Bienvenue dans les artères de Kinshasa Mokolo Lelo. Oyo tozongi lisusu na commune à Bumbu. Alors, plus précisément na croisement avenue Mafuta. Dans le croisement avenue Mafuta na Asosa. Mafuta yango yo. Ce tout droit nango okei na maison communale à Bumbu. Ce qui okei na droite na biso okei na okei c'est le mort. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Dans le cadre de l'émission Lelo, toye pour l'accès balabala et à quartier Maïndombe, au Botika Kala. À gauche na biso quartier Kwango, à droite na biso quartier Maïndombe. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kuta dire. Croisement ya avenue Feshi na Asosa yango yo. Feshi na quartier Maïndombe. Bala Feshi yango yo bana Feshi boza wapi kabali solo pesa sango na moninga Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Après avoir consolé les dinos, vidéo dans le quartier Matadi, après Matadi, tout ça dans Mbandaka. Après Mbandaka, tout ça qui na lieutenant Mbaki. Lelo toye na Maïndombe. Maïndombe yango yo. Balingi
Quartier Mai Ndombe na bino botika kala yango yo awa toza na avenue Feshi. Bana bumbu boza wapi okenda libanda ya mboka kala soki okei droite na biso maison communale yango wana na droite na biso tozwi Shaba tokende nango avenue oyo elandi balabala Shaba yango oyo soki okei nango tout droit okei Ngiringiri okei Kasavubu na ngambu na biso quartier Lokoro lelo toye kolakisa bino quartier Mai Ndombe. Vertication des écritures avec le pasteur Godepol. Azan a raison. Avenue Mawanga yango oyo Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. bana avenue Mawanga na quartier Mai Ndombe Mawanga yango oyo Perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge balabala Mawanga ekomati na quartier Mai Ndombe Mawanga yango oyo. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye Bana bumbu boza wapi bumbu na bino botika kala yango oyo tolongwe na balabala Mawanga na Shaba tozozonga nango Asosa. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Asosa yango oyo bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker.
Tolobi na gauche na biso quartier Kwango. Lelo toza na quartier Mai-Ndombe. Quartier Mai-Ndombe yango oyo na droite na biso. Totiki Asosa tozui Kulumba. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana commune ya Bumbu, quartier Mai-Ndombe, quartier Mai-Ndombe na bino yango oyo. Balabala Kulumba. Bana Kulumba, Kulumba yango oyo. Bana quartier Mai-Ndombe na commune ya Bumbu. Kabali solo, partagez lien, partagez. Tobandaki na veni Mafuta. Après Mafuta Feshi, après Feshi Mawanga, après Mawanga awa tozana Kulumba. Balabala Kulumba yango oyo tozomema nango Shaba. Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Des écritures avec le pasteur Godin. Azan a raison. Awa tokomi na croisement ya Kulumba na Shaba. Kulumba Shaba yango oyo. Ozi Shaba. Yema biso na balabala oyo ilandi. Bana quartier Mai-Ndombe. Mai-Ndombe na bino botika kala yango oyo. Croisement yonso na Shaba yango oyo.
Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana veni yonso na quartier Mai-Ndombe. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci la communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Merci pour notre partage Nabino. Merci pour notre commentaire. Merci pour notre like. Les artères de Kinshasa. La commune à Bumbu Lisusu. Plus précisément dans le quartier Mai-Ndombe. Tozana balabala yonso. Bandi nango à partir ya Shaba lokene nango vers Asosa. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, yesuzongana yo. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oyebi lisu ndenge balabala yonso ekomate balabala yonso yango oyo bana Mai-Ndombe lelo toye kolakisa bino quartier Mai-Ndombe na nzembo sika kala. Croisement balabala yonso na Asosa yango oyo. En face na biso Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue yango wana. En face na biso awa na yonso paroisse Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Awa na Kinkole. Na Kinkole, so komika na château d'eau, otunika avenue Djika. Pour moni bilonyo espace ezali yangoyo. Espace yango ezali. Botungisa ki trop yangoyo. Espace eza soko lingo sala salle de fête. Soko lingo sala flat. Oye yangoyo. Awa. Awa nyonso tu. Bomoni awa yangoyo. Yangoyo, mobof Chai Clément, mobof Chai Clément. Mobof Poupon. Yangoyo. Donc, tozokende ndenge ezalaka kaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, yango wana. Donc, eza déjà cadastré, mikanda nyonso tout ya lete ezali. Osepeli nango, ozwi kaka biso na contact na numéro eza wana.
tokei to vérifier makambo nyonso tout soki oza na avocat na yo aye totali bamakambo nyonso tout mikanda cadastre ezali toke na commune na bureau ya quartier donc yango oyo trois d'exa bandi makambo na ye makambo yango ebandi awa toza na château d'eau na Kinkole bomoni avenue Njeka frontière ya Baumbu na Njeka yango donc oyo yango oyo botunaki nazala besoin lupango na Kinkole toyebisaki ozela yango oyo omoni terrain yango oyo obengi na numero eza wana okota contact na biso tokoinforme yo makambo nyonso tu ndenge ezali omoni eza bien clôturé bomoni quartier ezali bien érosion eza te mabulu eza te donc so communiquer na Kinkole okiti kaka na pont wana na pont na virage ozwi kaka moto olobi na mwana moto tikanga na château d'eau tant okomi na château d'eau wana otuni kaka avenue Njeka eza wapi oyi na avenue Njeka oye bon awa sikoyo namoni namoni bandeko na ngai awa okopesa ngai kombo nani kombo na ngai Augustin Kamba oza ancien ya koto ya quartier oyo bien ndeni toza biso kaka na quartier oyo bon tomoni kolo lupango atie lupango ya vente ndenge ezalaka kaka yo tokopesa biso éclaircissement lupango eza na problème eza na problème te eza na problème te tomoni problème eza te donc bino nde bovandaka problème eza te donc boyebi mpe mokolo lupango bien ye moto atindi biso donc tokutana na bino mpe bana quartier tobimiki mpe kose renseigner mpo lupango ezalaka mpo somba ifo tuna nani tomiki kotuna mpe bino bobi bon problème eza te boyebi mpe kolo lupango très bien boyebi ete boyebi très bien yango wana donc boassire biso ke problème eza te bongo papa kombo nani kombo nanga Jansi ok donc bio boyebi kolo lupango très bien conflit eza te nini eza te nayebi nga nde nazawa makambo nyonso nayebi likambo moko te eza ya mabe so moto alingi aya awa lokola ndeti ngai nakomi motu so alingi aya so olingi oya ozwi kaka transport okomi na arrêt na virage likolo apon ozwi moto oyebisika moto ya moto otikanga na château de oyo eki nzela ya Kibomango village so olela bakotika yo wana nde okozwa sikoyo adresse ya bien okotuna kaka wana bakotika yo place lupango eza ok merci bon toutefois lokola banimero ezali makambo nyonso to ezali so moto akomi na château d'eau wana abengi akoindike ye ti place ya kokoma moni donc oza mwa mbongo esilaka mabele esilaka te osombi mwa eloko etikala souvenir kotonga avenir alobi ya bana ya makambo ebele donc yango oyo bomoni parcelle yango eza bien clôturé tout donc bomoni dimension nango eza 50 mètres sur 27 longueur nango eza 50 largeur nango eza 27 mètres donc yango oyo awa osombi otie kaka portail kaka esili bandi otonga bomoni avenue eza bien pas d'érosion mutuka mpe yango wana bomoni mutuka ekotaka mutuka yango wana ezokota bokota bosabone bopartage bolike bana mai ndombe atie mai ndombe yango oyo kaka ndenge tolobaka TV eza radio te awa ekomi na croisement ya Mokoso na Asosa bana veni Mokoso boza wapi tozongela nzakomba
Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Évêque mon kona lobi, tozonga na liloba. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Après yonso de juge balabala na mokoso na bino kotika kala yango oyo okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans oyebi lisusu ndenge aveni mokoso na quartier Mai Ndombe ekoma te quartier Mai Ndombe na bino yango oyo awa toza na balabala mokoso okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans oyebi lisusu ndenge balabala mokoso ekoma te veni mokoso yango oyo croisement mokoso na shaba yango oyo croisement mokoso shaba bokota bosabone bopartage les artères de Kinshasa yango oyo lelo toza na commune ya Bumbu plus précisément na quartier Mai Ndombe yango oyo bana Mai Ndombe bokota bo s'abonner bo partager bo liker Kaba lisolo pesa sango na moninga awa toza na veni Kiri condoléances na bana Kiri bauti kobungisa ndeko na bango
Judan Andulu. Condoléances na bana kiri nyonso. Paix à l'âme de Judan. Bokota, vos s'abonner, vos partager, vos liker. Bana balabala kiri ozawapi. Après avoir collecté bino balabala mokoso, awa tozana avenue Kiri. Soko banko ye tozongela nzakomba betuno tosala parole tozobimana avenue Kiri na Sosa. Heureusement Kiri à Sosa yango oyo. des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana quartier Maindombe na bino botika kala yango oyo. Bana Maindombe Kabali Solo balabala kibunda na bino botika kala yango oyo. L'isoume comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme balabala kibunda na bino botika kala yango oyo. Kena libanda ya mboka oyebi susu ndenge balabala kibunda ekoma te kibunda yango oyo. Kabali Solo
esa sango na moninga kibunda na mai ndombe merci na bana mai ndombe nyonso mpona intérêt oyo boakordaka na ba émission na biso bana quartier mai ndombe omoni lupango na bino te omoni balabala na bino te komela biso benga biso tokozonga toya kolakisa yo mpe epa na bino toza sumena siambula oyo eza première partie ya quartier mai ndombe soki yesu azongi te tokutani na deuxième partie mbala nsima Les retours à la parole, nous êtes tous